ngai muta benga nga na famille Libota te mutu moko te muta simba pete ngai moko na lala vraiment na lamuki na fandi vraiment na mbeto nga non il faut ngai naza pembeni ya mama Belleville vu que nga di pine azali muta kanda donc on habite il faut naza na pembeni ya mama Belleville naza vraiment pas ma Belleville ala kisanga vraiment nzela et moi di pine sala kende boy ko kende te Maman Belleville joue kitoko so azo jouer au sentir vraiment que azo komisa yo voilà au moment vraiment que so babi que ya kolela non oza décide ndenga okane rôle o comprend que so babi que banda ko lela wa le kacha le rôle atocha couper ya zolela ka atika te OK donc après Maman Belleville donc na eu ce rôle wana esalanga pasi na fanda na tala na lela rôle wana eyokitsanga maya miso ikolela te do yango nde ikolela te do yango nde motala film wana bato babi o madame Belleville abeti histoire na ye ndeni bato baluka badétruire ndeni bato bazala ba proche na ye bango badétruire oh ye l'artiste s'inspire na makambo ezoleka na société akomi peut-être ngai dipine naza mabemo na salaka mais tant on a tali film wana lobi non il faut na sala nini natika azalaka bongo te botika bilobaloba botika makanisi ya mabe eza tala so oza na problème ya kokoma okoma te etali yo mais Maman Belleville azwa temps kota classe te mwana vie oyo toza na moment oyo moto aza toujours mapeka likolo kaka ngai nasanga te ngai mama papa oza 2024 okokende ndako nganga nzambe asokoli yo akotisi yo abimisi yo mais eloko eleki nzambe eza te eloko mpe satan na mutaza po satan mpe mama azopema moto apesi ezala nzambe totia espoir na singano wana na mai no wana osukola wana niveau na nga onga natangela donc na éducation na nga nakoleka te na batelevizio na bana kofingaka bato na kosala ngo te soki nde baza na besoin ke basimbi mama 7e baga batouche ma 7e bébé peut-être batouche Maman Belleville ya bozoba ya makasi afana ko bafani vraiment na oleka na senga mwana pardon regardez-moi mukie na lobi nanu dipine même ba collègue na yo kaka théâtre balobaki non neti mimi kuna kosala nini aosala eloko te na one même chose Jérémy te bande baladi esobe ba vie de loin ba sous-estimer bango ba collègue na monka ya musala baza bato balo yakati on lobi ke bato balo babo ba bité on mabi OK bolingana ngana te wana tali bango ngani yaza bo olinga ngati ngai za nzambe OK donc soki ofana kwena yo moko bike nasa calcul pour la dipine peut-être que na détruire dipine tango otanga komo na ngana na ndenga mabe yeba ke olala te na butu mama c'est solo ngaba touchanga te ngati otunta 7e baga soka ba au moins dipine nga zana dipine nga za bo fona sela ka nzambe nga fona sela ka ndena sa théâtre bo fona sela pe ka nzambe parce que na fin nga so manelo belo mabe na no cho musapi yeba ke na bloqué onde nga za bongo siko yango na monaka na ninga ko finga mutu te na ninga ko kolobela muninga mabete po parce que azo mabete eza question ko manquer te omoni tokoza tokoza mutu amemele mtu maloba nenga mabe ozo comprendre asa mutu ekoza mutu mo boya ke pa Jérémy ayebisi Jérémy ke yo kutu ndongo tala mutu entel alobi boye pona yo boye aozela yo mukolo ya pa mama aocha yo ka kale
c'est normal. Yango ya lobby. Mais parce que kana sanini a lobby mabi. Ça peut. So a loba qui ataki combo a manqué ba yaya. Et c'est ce qu'on comprend. Maintenant tu ataki combo ta lobby kake na kolomba muta na mona mutu mota kolomba langa. Na ataki combo mutu te. Et c'est important. Maintenant que va comme super les cas na kale ka nani Jérémy takoza ngo. Bas quand même sur les cas na réseaux sociaux boy. Wanga e bien hotel. OK. Wanga e mambona te. Nga lobby ka oyo nga e voilà vraiment na e bien motivé. Voilà. Tia, il est aigle. Et ça, mon chance, Babenge aigle, à Kennedy Bosso, Jérémy, à Kennedy Bosso. Et voilà, et ça la bon. On s'appelle l'émission qui bosse sans tout n'y soit. Mais il dit pino ya kalana ndenge ya jana keiboe. On dit aux changer, aux banga. Maman belle vie, la patronne a changé yo. Maman merci. Pour namoni pena comportement changer maman belle vie. Zambé a pambola yo. Ah, m'ta changer rien. Pour forcer na oté. Wa mo si kitoko. Ozono mobile. Comme ça vidéo baba mona été. Comme ça vidéo baba mona été. On a besoin de comment tout le monde a mis dans les réseaux sociaux. On a besoin de comment tout le monde a mis dans les réseaux sociaux. Où est le lot? Ndena oloba. Papa ba onde ba na mafinga. Mimi Kabongo aza muto abanda théâtre. Est-ce que Mimi Kabongo ça le gars na télévision a fini ba ya théâtre? Non, jamais. Pour moi que bateau babanda to ba bango to ya to kuta ba yaya moye ba finga ba yaya exact. Yango mo leo Mimi Kabongo so le la bini ko ni ba loko benga mingi ba tournage pour ajouter ni mapé mutu a jouer na fait bien simple a jouer bien mais bazo benga parce que a finga ne ba yaya te. OK eso ba te yango longo pe aza ko mikitsa ya longo mo ya longo à tourner à Kei. C'est ça. Donc, zala mutema malamu. Donc, zala mutema malamu. Quand le matin que sur la télévision finga mukolo, on le dit que yanga sur la finga pour nos gaz. Yo, et ça gaz té. Le ba otala, le ba otala. Est-ce que le ba otala ressource? Yebisanga atala ressource te. OK conseil no chez ngwana. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et voilà, tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés ce côté sur votre chaîne GI Télévision, Jemima Ibele TV. En tout cas, le plaisir est partagé, très chers téléspectateurs, vous qui me suivez de partout. Je suis là, l'actualité oblige, hein, donc la production est là qui samedi, dimanche, il y a des artistes comédiens au Bakena qui se produire na poto, c'était vraiment sold out. Donc, c'est-à-dire plein, l'ambiance était là, bah jouer kitoko, bah c'est peut-être kitoko. Bravo à nos artistes comédiens, Jérémy Chabani, Mimi Kabongo, fille de ouf, Aïda Kapilas, président la Sobé, président de loin.
En tout cas, la monnaie potence, il y a Moupécha Irsi, l'invité surprise, Mike la Duchesse, Rancia. Donc, merci. C'était vraiment du waouh. Il y a un de linga musala ngoboende kitoko et kosala vraiment makasi. Alors, l'absence remarquée par le but, pourquoi Hans Lozolo Azala quitté Otomoni Mike la Duchesse. Pour l'année, parce que alobaka ke ayebi Jérémy Chabanité. Atanenga yekuna na Kishas na poto. Est-ce que yena chite Jérémy bakosola te bakosola te? On va question ezawana. Non makambo ezali. En tout cas, on en parle le film Les Tartuffes. Un film oyo fungoli biso mutu, c'est-à-dire film oyo tu elobi na Bible, tu auras comme ennemi les gens de ta propre famille. Denga la comprendre le film voilà. Tolobelanga avec mon invité. En tout cas, merci à vous tous. Voilà, la maman chérie, moi aussi merci Nayo. Maman, la grande dame, Madame Sakina, merci. Maman Martine Kilanda, ya Pembe. En tout cas, merci. La personne Bambote na papi, hein, papi à famille Libota, Bambote na yo, et puis Mbote les soucis, la moni voilà, maman Hortense, depuis Paris, on a Jémima Idele, la lingable moi mingi. Mon invité c'est Dipine Yambinga Yambiji, moko ya famille Libota, to benga ye maman leka famille Libota. En tout cas, to solo là. Bato bozara moi ba agité, moi maï, moi café. Moi, coca, moi, l'eau, moi, qui te moi, mon thème, ezala. Et ça, c'est un plaisir. Voilà, je suis avec lui sur ce plateau. Déjà, à qui je dis bonjour, Odis. Bonjour. Boni. Bien. Boni santé, maman. D'accord, Naza très bien. C'est ça, bato, batalo, hein. Dans la famille Libota, Mobimba. Toujours, soldat, Sinabile, Dipile. Maman, Yabino Yangoy. La patronne, maman, Belleville. Maman, il y a eu un au moins le soldat. Voilà. Boni, c'est un bagage. Ouais, c'est un bagage. C'est un bagage. Aoutaki Angola. Et pardon. Aouti Mwanda. Boma, na micho za matadi. Ok. Ah, c'est que c'est tu venais comme lo mami, moi bilo akuna pe na lingaka ngo. Moi bilo akuna na lingaka ngo et la ngaya ça la biso vraiment plaisir. Dis, c'est une question. Qu'est-ce qui t'a motivé parce que il pose à comédienne et l'on est motivé le lo mi personne positionne qui na da famille Libota. Bon, merci. Ngai mutabenga na famille Libota te. Mutu mon côté. Mutasimba pété ngai moko na lala vraiment na lamuki na fali vraiment na mbeto non il faut ngai naza pembeni ya maman Belleville la patronne parce que nazo tala ba film ya maman Belleville et puis caractère na ye donc il a montré vraiment que aza vraiment maman aza vraiment moi si ayebi ko supporter ozo mona que Oza kanda, mais aroye bandengini na ko maîtriser. Vu que nga Dipine azali muta kanda, donc on habite il faut na za na pembeni ya maman Belleville. Naza vraiment pas ma Belleville, ala kisanga vraiment ndiela. Et moi Dipine sala kende boy ko kende te. OK. Voilà. Na ba film nenga jouaka. Maman Belleville joua kitoko so azo jouer. On sentit vraiment qu'il y a un commissario. Voilà. On a vraiment que son babi qui est relé là. Non, on a décidé. Déjà on incarné rôle. On comprend que son babi qui est banda relé là. Le kacha le rôle là. A tout à couper, il y a relé là. Il y a le là tika te. OK. Donc après ça on a pas si mon rôle mon en salaire de l'état déjà rôle wana a jouer na moi muta passi. Maman Belleville, la patronne. Yamboka. Ce qu'on rôle n'est pas pas. Voilà. Rôle Maman Belleville et ça là n'a pas si a même bassin bazo bekte batindi qui est à notre raison maman parce que malala boy. Donc rôle donc à kota qui a kota Maman Belleville. Donc, na eu ce rôle, on est là na passi, na fanda na tala, na lela. Rôle on a qui tsanga mayamiso. Ah. Tu connais la thé. Pour la thé de yango de l'Européen est motivant plus. Donc motivant nga Dipine lelo, moninga la vie non.
il faut nazalaka pembe na mama Belleville nazape famille libota lelo omoni ke bipine lelo na ye ko sangana na famille libota omoni ke naza mwana famille libota voilà bipine to le film l'état actif un film écrit par madame Belleville Kondi la patrona Otomoni ba présenter papa Serge Bazali papa Serge Mwembo ma papa Alain Mabana tomoni wana ba mimi kabongo fille de ouf comme autant la film wana ba tabi o madame Belleville beti histoire na ye neni ba baluka ba détruire neni ni bato bazala ba proche na ye ba détruire oh ye l'artiste s'inspire na makambo ezoleka na société akomi oh mais to ça la likambo oh film to sala mamba solo et ça mamba luguta te il faut pas to zakato dike mas il faut que ça eloko oyo batu ba comprendre muto amona ke eloko mo film boye ba sali peut-être ngai dipine na ça mabe mo na salaka mais tant on a tel film wana lobi non il faut na sani natika voilà et ça que ce que muta sali film na ye olobi ke non asali film peut-être asali film a vie na ye peut-être asali film moko boye ya vie ya batu po achola batu non bolongo la makanisi wana famille bota ezalaka bongo te mama Belleville la patrona azalaka bongo te botika biloba loba botika makanisi ya mabe eza tala so oza na problème ya kokoma so okoma te etali yo mais mama Belleville azwa temps kota classe azwa ta ya kokoma yango azwaka ta akomaka filme na ye azwi ide na ye omona vie kolinga koyokaka ebele te mpo okoza mpo okoma filme eyokomaka mosusu mais mama Belleville la patronne azwaka temps ya kofanda arefléchir abakenda na kokoma filme nini ezita otala yango oui oreteni nini na film donc na reteni mambebele mpo na nga moko dipine lokola mpo na motu te mpo na nga etei mpe ngai moko donc mama vraiment nzambe apambola yo abakiselo ebele omoni ba mama Belleville bala patrona baza vraiment nzambe vraiment akelaki bango lelo bazopesa fierté ya mboka na biso ya Congo osoki bango lelo na monde na biso ya bakongolais awa donc mama Belleville lelo oke bakombo ezotanga make la patrona eza fier mpe na biso batise comédien même te ozo comprendre mama Belleville azosala film na ye donc azoteya batu donc na moto azozwa film azozwa partie na ye ya mabe azozwa ya malamu asani azotika c'est bon bato mosusu baotala ata babi oyo bahistoire nezala lokola moko na baona yoka bi bahistoire nezala lokola ya moyombe gauche non omoni batablo longwaka mbangu ndenge mutu akondima bolamu yango nazoba na vie nayo nazoba il faut tondimaka bolamu ya mutu omoni soki nzambe apesi mutu opportunité mpe apesi mutu chance ya ntango ekomi moma na ye ndeko nanga non bondima yango boyeba te nzambe topesi bafleur tobwakele akende liboso mais koma yo kofanda omoni filme ya moninga obandi koloba akendaka lokola moyembe gauche mais yo sikoyo osala ya yo koma ya yo lekisi yango mpe bato batala mais pourquoi yo kochrétien moninga ese obateke moto ozo chrétien mais ye azosala filme bien et puis la tactique et puis bato bazotala yango bato bazosepela nango mais yo siko mokoni yo kolekisa yo ya télévision ata na batélévision mosusu oyo kolekisa yo jour bena YouTube tableau moko bemere ali asali atomboki ye azosilikela papa Serge papa alende nini bautilize papa Serge po ya kolinga ye bato babi madame asiliki babi onde asili bien ya solo kasi te muta jour yakana eloko na beka mama la patronne mama Belleville akotaka vraiment c'est à continuer vraiment na rôle vraiment le rôle balingi ya solo avant le rôle papa Serge alobi ne je t'aime akoti yango tisi bongo foko bokola mutu na fleur sepelisa mutu bokola félicitation mama Belleville la patronne ok esa ni so pesi mutu félicitation naki ok place mo boloba mabe otikalaka bongo okozalaka bongo mais ye azosani azokende ye azosani azopasola oyo eza 2024
to sungana to tika biloba loba exacte que soko fana na muninga ozo makamu mo ane bane oyo na YouTube oyo beti ndeko mobali ndeko mwasi to tika 2024 mutu asa se comporter 2024 oza mutu na mutu zwa vi na yo na ndenge ya kimia sérieux ozwi vi na yo omitali vi na yo ngai nazwi ba problème ebele epa baninga nga na monde na nga théâtre na fingami trop na tsolami trop nzambe na ngai en tout cas te mwana vie oyo toza na moment oyo moto aza toujours mapeka likolo kaka ngai nasanga te ngai mama papa oza 2024 okokende ndako nganga nzambe asokoli yo akotisi yo abimisi yo mais eloko eleki nzambe eza te eloko mpe satana mutaza po satana mpe pema azopema moto apesi ezala nzambe omoteka azokosa bino omoteka espoir na singano wana na mai no wana osukola wana mutu apesaka pema eza nzambe konganga wana pema azopema nzambe moto apesi maloba oyo tozobimisa souffle oyo biso peut-être ngai dipino na oloba eza nzambe nde moto apesaka souffle eza na makasi na nga te po nzambe soko lobi ke na minute oyo ndongo boza ale nazwa pema akozwa yango alors fo olamuka na ntongo fo kokumisaka nzambe kolinga na ntongo te ntango olamuka na baproblème ndeko mwasi ndeko mobali donc à chaque fois yo na vi no problème ozokende wapi ozosuka wapi ozoteya oui nazoteya te nazoloba bongi na mama prophétesse po toteya bango mais espérant ke bayoka yo bamisusu lelo na YouTube alelo bakomi komona bamesene eloko mo boye ekomi habitude wana etali bango ngai naza famille naza mama na ngai tata na ngai balakisa ngai kempolitesse te balakisa ngai te kende na mosala ozosala okende nango na télévision obanda kofinga bayaya na yo mikolo na yo o peut-être na mosala be moninga na yo boza na ye banda kofinga ke ntongo milipo non mais soki okomi nde kolekisa wana nde ekoma nde ngano nde ekoma mabe lokola ye Gabi alobi neke non bafan bolimbisanga eza problème soki bazobake aboyaki kuna parce que babilijaki ye ye pa lobi kuna ye kuna otina nga kuna po ye aza nani kati babilijaki ye koma lobondeli mutu na bango ti ye bakaza bakuku oyo patindeke ableki na bakuku bango na bango bakuku nzambe na bomoi mama Belvi wimela nzambe azala na yo voilà dipini kwa ko défendre madame Belvi lelo koma soki mutu na tendance oyo po afinga tendance X nde to koma mona ba mission comment on comprendre mais banda na tara ba mission na yo na ataka pe teke na yo wana otake Beckham osali mission pe no fandeli Beckham wani obanga kaka soko mekengo ba tune ba yo répondre yo bon ata ko finga tete ya critique donc finga te mais critique c'est normal pas d'un jour mais naza niveau na nga onga na tangela donc l'éducation na nga éducation na ko le kate na ba télévision na bana ko finga batu na osango te soki nde baza na besoin que basimbi mama 7e baga ba toucher ma 7e bébé peut-être ba toucher mama Belvi ya bozoba makasi afana ba fan vraiment le kana senga mona pardon regardez-moi muki na lobi nanu après na senga suba fan na pardon na senga pena nzamba likolo pardon voilà spectacle ya ba Jérémy Chabani tout à l'heure nous sommes ya mama ko normal nous sommes ya mama ko na poto à lobi qui na théâtre Jérémy na Aïda amona importance na bango te mais tout le monde spectacle na poto Jérémy na Aïda basali moussa bango qui toko ba défendre mama ko kasi yango nalobi boye ela na sens moko te akoloba bongo pourquoi batango déjà ntango baninga déjà ntango batie bango na casting fo kondima bolamba moninga chance ya bato baboyaka yango te oso comprendre moto mosusu mpo asalaka eloko te me batie na casting eza etwali na ye déjà ntango motu déjà ntango bazwi déjà bato batie bango na casting balobi ke boya kojoue enyeloba nini bajouaka
tout solo là c'est que ba jouaka mais comment yo le bake ba yebi ko jouer te parce que ça na sens te ko luka ba guerre moko mikie ezanga ta sens eza moko eza ta na sens te est-ce muto na memi bango ayebi ko ba jouaka so ba ba jouaka ta na mema bango te mais tant ayebi ke ba jouaka memi bango ba kebe kuna pe ba meti pe ba sali pe ba jouer pe kitoko otali yango sepe nango oui ba jouer très bien au kitoko nana batna kuna ba benga ba bi en tout cas félicitations Congo Baptiste comédien qui tombe oui ça linga bien ne ba oui que Baptiste comédien ba ye awa ba comédienne ba comédien ba jouer en tout cas et ça linga bien ba lobi en tout cas bo jouer kitoko bêtise exacte on se comprend déjà on va jouer bon bêtise exacte et ça linga non donc mutu tala asalaka ala bisi tala na ba fan pour mutu tout avec na ba fan Aïda, Jérémy, c'était bien. Jérémy pas avec na batuna mais ça linga bien makasi parce que ba jouer très bien. OK. Et ça bongo mais boki la ta baninga ba fleur na bande on a biso za exercice. To boki baninga na biso fleur. Mais le ko ça tourna bango. Le bien na pe e ko ça peut tourna yo. Et ça bongo et dit pine ba même ba collègue na yo kaka théâtre ba loba ki non, net mimi kuna ko sani. Alors ça le côté. Na ouais même chose Jérémy té le bande baladi et sauver ba vie de loin ba sous-estimer bango ba collègue na monka ya musala baza bato balo ya kasi on lobi ke bato balo babo ba bité on mabi OK bolinga la ngani wana tali bango ngani eza bo olinga ngati nga eza nzambe OK ngadi pine bo eza nzambe obenga nga na casting na yo obenga nga te zaka nga tala kaka nzambe oyo akela yo na nga na yo OK donc soki ofana kwena yo moko bike na sa calcul pour la dipine peut-être que na détruire dipine tango otanga kombo na nga na ndenga mabe yebaki olala te na butu mama na bisa solo nga batusha nga te ngati otunta 7e bagage soka abasoka omoni dipine ndenga zana dipine nga za boye fona sela ka nzambe nga fona sela ka ndena sa théâtre bo fona sela pe ka nzambe parce que na finga na so manelo belo mabe na no cho musapi yebake na bloquer onde ngaza bongo siko yonga na monaka na ninga ko finga mutu te na ninga ko lobela muninga mabete po parce que azo mabete voilà yango na monaka na za kana mukuse pe yango na evitaka na ngai batu yo mutu so na bika oza biloba lo ba place yo za na oyate ona tonga beka oza biloba lo ba pe mukana na za nango avant yo que non c'est la ngana bémission ngana na banana na bandi ko beto makasi tango yo que c'est l'émission na wana déjà ngasi na toute la que déjà alors pour ça la bongo te muta garder bandi yo fana ndenge no ngana fana ndenge na ngai OK ndenge za famille bota awa muta memanga na famille bota zate oh ngai moko mutu na na famille bota ngai moko na ya pa mama Belleville na lamuka na fana mbeki na biki à partir de na kompa mama Belleville maman n'a pas eu témoin. OK. Oui. Okay. Maman Belleville, la patronne. OK. Ce qui n'a pas eu maloba oyo, ce qui n'a pas eu ça. Alors ba kedi bina cause. Maloba na loba oyo. Ngai moko. OK. Conscience na yemo maman yebi. Voilà. Tout le belana une sortie médiatique à Jérémy avant de voyager. Alors ba qui va dire mot que ndena za boye na auto jouer na SB. Soki eke ba benga na bela na jouer si j'ai le temps. Et puis, ce qui n'a yé, moutako fungula manga pa pexanga kwa pa madame Betty Azate. Ni ko soit la madame na yé moko madame Azate. Babi, Jérémy dirait a manqué bureau ya madame. Non, eza oyoka merci. Eza question manqué te. Eza ni. Omoni Toroza Tobi ko za mutu. Amemele mtu maluba ndenga mabe. OK. Oso comprendre. Asa mutu. Et quand ça mutu mo boya ke pas Jérémy a ebisi Jérémy ke yo kutu ndongo tala mutu entel alebi boy pona yo boy aozela yo mkoloro ya pa mama aocha ka kale c'est normal yango ya lobi mais parce que kana sanini alobi mabi ayebi ke bon ataki kombo te po akize mutu te osoka lobaki ataki kombo egoma ke amake bayaya et c'est ce comprendre mais tant que mutu ataki kombo ta lobi ka ke na kolomba mutu na mona mutu mota koloba langa
na tangi koma mutu te. Et c'est important. Maintenant que comme super les cas na kale za ka nani Jérémie takoza ngo bas scandale monsieur les cas na réseaux sociaux boye. Wana yebi yango te. OK. Wana yebi mambona te. Nga lobika oyo nga yebi wana vraiment na yebi yango te. Voilà. Mais pour nous Jérémie a manqué mutu te après la femme mutu mais avant la mutu eza likambu asa mutu na lobi loke na lobi na loke eza mutu bakoloba na ye bakopesa po mutu akoza liboma te. OK. Okoba mutu akoza liboma te afandi kamba moko alobi mabe okoba donc c'est que yoka ke loko moko bayebisi ye mais pesi ye kana bi bon na koloba yango ozo komba alobi pe accuser pe mutu te mais alobi na mais on a toza famille toti kobenda na batriema wana bon soki moninga alobaki bongo ekoma sujet te ya kotomboka ya kozwa badécision te biloko mosusu ya mike toyebaka kobwaka ya malamu tozwa ya mabe tobwaka yango voilà. Absence remarquée à nang ya mutu na o ansi nzolo parce qu'il y a le bac et Jérémie pété président ancien ya moyo bon wana mamna bango mais nga na yebika na solaki na ansa yebisina ke wana kuta va production na bango kuna na yebika na solaki na président ansa yebisina ke bipine na habitant na uchi Congo na yeki sasa na zana ba problème moko boy akutana ngo kuna oki na yebisina bipine na problème moko grave et bien on a le balanga voix moko senti ke azabe tam ba problème président ans maman nga bi ni ne komela kiyo abisina a expliquer nga mais c'est important c'était on a télévision on les a vu privé na ya yemoko ils a télévision te bon nga pe na bise ça va pas problème ezate le local nzamba ça sali c'est bon ozo omban mutatu la stage ne mambele tie belé peut-être à mon avis peut-être à rejouer tam susu te yo ya ndengi ya lobeka yebi Jérémie te ko tanga otala mutu o ayebite mais azak ayo osala wana plein ngalo ba belé na bilo ma chérie ce que tu as en mona bongo mona ki fa zonga la teba ba que non petit na ngala lobeka atikala ba mela kopa ko za star wana mamna bango na yebi yango te nga lobi oyo po je mba bengi aigle eza problème te ba comédien eza problème te yo pas fali eza problème te basi ba aigle bango no soka kuna ti te ba binde je ba aigle ya aigle kuna na uti na ba comédien nyonso ba to bengi bongo bon to peut c'est chance hein faut pas ça me chance te mabe te na tunika po ba bengi aigle non ba pas ça me chance tant moni mutu nzambe a telo bongo tant moni mutu nzambe a telo bongo na et pas mutu peut c'est chance akene liboso et so ba bi ka bengi aigle yo ba ni tia ye aigle ni et ça moninga chance ba bengi aigle akene liboso Jérémie akene liboso et voilà et ça la bongo obi ko sapela mission na kibo santu nyonso obi ke dipine o ya kala na ndenge ya jana keibo on dit ozo changer ozo banga maman Belvie la patronne changer yo maman merci kuna moni pena comportement changer maman Belvie zambe apambola yo muta changer vous équipe na moi makila moi mabe na changer maman quand on a dit comment va commenter entre dipine félicitations ozo le banya king comment kolande koza pembe na ma belle vie akokangola oko changer merci maman la patronne na ndengo changer la matanga ya janyo ngako bunda non na silika ki passer ba toucher ki ne 7e OK bon na mona ki batumo ba kuluna moko bayaki on a les après ouais bayaki po ba simba 7e baga nde loko na tomboka ki bon mais tu veux pas profiter la faiblesse à 7e pour azan il a dépassé la pote 7e bon ba bi kaka pota on va abi nzambe toko tikela bino vraiment terrain maître nga bipine na simba sac à côté na simba sac robo côté na bomunda terrain tala cette zaki so obunda na yo et bato na bazo finga 7e ba yebi 7e de ba moni prise suko bite ba bona kaka ya kwa 7e bagaza na makasi a diemelika wana mais 7e baga a fulote OK ba diemeliti a diemelika 7e baga yo si ozo finga na loko ye 7e ya na nga zana 7e baga akofula ka oto ti ekobengi so liboma okoke ato okenda banga ngai 7e baga na finga ke azongisaka te
nganga nalobela omo suisse motema akolobaka te 7e akolobaka te section 7e baga asala na Congo pe ti lelo eza pe c'est la makila ya chance ya ba leader partout azaka na pouvoir so ko yebisanga pouvoir ana mayele belé so yebisanga azona ta ba kuluna yo zo ta kuluna moko aleki ba lobi papa 7e baga telemi à répondre et simbate en sangote et puis ata mukolo moko akosala ngote balobanga na bango mais mukolo muto akomeka asimba 7e baga boye asimbi na nzoto boye alobaki ngai aza te naza beza sa mabele benaza envie boye bon nayebi te wana leta vaya azwa ngai na yo akanga fo ngai nona toboma tokufa si place po simbi 7e wana ngai nona tokufi nani biso mibali tokufa nani akanga te po biso mibali fo tokufa nani tokoboma na population ezotala boye babike te bato ekozala ya boye yo osimi mbeli yo osimi boye tozocuba na boye nga na yo cucu ti moto akokata motema balobaka na bango me kosimba ye boye te loba lokola yo ozwi sentiment koloba lobaka me mokolo ezali lamuka aza bayebi vi ya 7e te vi ya 7e passé bayebi yango te yani qui lesbienne oui wala ça le passé ah sujet oui oh wala ça sujet oh aboita après ça une formation qui lesbienne mais le bo sala moti botika ngote otoso batika te basala ti lelo fia misaka basala ya mutu kuta lakisa bino musala misapi wana atika ngo asala nzambe abongwana abinzambe kangola ngana mabe onga na salaka siko bato tu bazosengaka bolimbisi nzambe akangola bango mais bino bozozwa tante ya kose nazoloba en général oyo akozwa parti na ye azwi otika nango mpe te eza yo te ntango ozoleka na télévision ozofinga mutu ozobaya yenene yango omonike bobetela ba 14 vie mpo anini mafinga vika ya pamba ozofandaka olamuki na finga 7e baga 7e atambolaka na nzela abana otamba na nzela population aolanda 7e baga section na mwana mwasi asala na Congo oyo peut-être yo osala yango te ba 7e baga batekama na bakassette senga YouTube merci ba 7e bateka bango na bakassette to banana kopesa na respect nano bayayo babanda tete liboso na osola note ya pembe bayayo na tete liboso na moko tuleki na bango na ya mais na finga bayaya na ngati toujours nanga logique ngai bipine na zabo nana finga bango te yaya moko te ya théâtre oyo akolobaka aleki bo abike bipina finga nga ata ndenge oza na ngamba ya madame mama oui na finga bango na finga te soko manga na fingi mutu boye yebake mutu oyo wana fingi oyo baya elelo oyo elelo bakulu na elelo nde na oloba po bango nde baye na mafinga ese ozomona caractère ya bana oyo Mimi Kabongo aza muto abanda théâtre est-ce Mimi Kabongo ça le gars na télévision a fini ba ya théâtre non jamais pour moi que bato babanda bango to ya to kuta ba yaya moye ba finga ba yaya exact na toujours comprendre yango mo leo Mimi Kabongo so le la bini ko ni ba loko benga mingi ba tournage pour ajouter ni mapé muto a jouer na fait bien simple a jouer bien mais bazo benga ye parce que afinga ne ba yaya te OK eso ba te yako longo pe aza komi kitaya aya longo mo aya alongo ni atuna na e akei kolongo lote atuna akei c'est ça donc mo ko zala mutema malamu ko lo te ke so leki na télévision finga mukolo olobi ke yanga so na finge pour nos gaz yo eza gaz te lele ba otala est-ce que le batala ko susu yebisanga batala ko susu te OK ko se no se ngwana est-ce bana na yo oyo ozana bango na ndako bon bana o lesa bango nini o teka raté otanga no pe classe te o sala raté télévision YouTube pesa ko mo 10 francs
oko battre la place au sala musala te parce que aura 10 fois na yo soko yo moni okoka fingara bato bokanga lelo jour nini heure nini fingara bato peut-être nga azokamwa leko lelo bato bakoma ozwa odasa kofingaka baninga bavie priva bato mama ya bato mama aboti mutu mama aboti yo mama bato ozofinga mama bato famille ya bato ntango yo ozobanga banzamba se eza nde bamama na biso bamama na yo mama na yo banzamba se eza baparent na yo ntango yo ozotosa baparent te okende église osambela nini otango tosambela na église tosambela nini nzamba likolo nzambe esunga ngai ye nzambe ase eza nde baparent na biso ntango yo otosa baparent na yo te seke oza enfant abandonné oza eloko moko epola ilela kopola na kati ya bato mpo soki ozwi ilela kopola otie na kati ya bato yebake bino nyonso tu malala wana ekopola soki omoni ilela wana eza ya kopola il faut kosala vite kende mbangu zwa ilela wana longola na kati ya bato ozwi bamalala wana olongoli yango otiako pembeni mpo bana mosusu etikali ebeba te soki ozwi ilela wana kopola bike te ekozwa baninga te ebake ekokontenir bato nyonso wana malala mpe poli yebake na yo moto okwei par terre mwapeso sous bénéfice eza te tokomi na suka ya miso oui mpona moni okomi na prophétesse makasi non nazoloba naopesa naoteya te naoloba voilà ipine soki lelo boye babengi yo na sd oke ojoue soki atiki bakuluna ya mosa tosala mpona opesa moto condition ye abengi yo na filme na ye aopesa okashe malonga nani afuti okashe na ye mpe ya malonga oke ojoue dendo yo wana ke ojoue kuna ti dendo ebi dendo dendo nayebi azongisi ye mbamo dendo azonga ko mpe oloba na tv afiki na dendo ataka ye bato makasi bapesa kokaa bachance chance kaka bapesa bato kaka chance mais azongisi ye pena est azongisi non bapesa mutu chance ti abapesa chance natiaka nga nzambe nakanga mutu te apesaka mutu chance kende liboso eso babengo mpe kuna nde babenga ye dendo ojoue okenao non nakoke te pardon nakokende te mpona naza famille libota nakotika kotrahir ma belvi te soki kuna nde otrahir te naoke te ata kotrahir te naoke te naoke te nakonga dipine naoke te po lelo nga nabima na bato bayebanga nabima te nabima kuna te naoke te na na problème na bango te mais naoke nanga te ok donc tokomi na fiso vraiment na suka mpo na ka ya grande sœur na yo oyo azali mpena moko ya camarade no 7e baga tomona bavideo moto azoloba boye na réseau sociaux bato baobeta kara ntango likambo ekomi o bambongo komi obima ya nani Zena la guerrière Zena asalaki video ya liboso asali so ya mibale mpena azolela maa miso pene azotanga bazofilme azolela bato baokipe te ngai eloko epesanga kaka mpasi ya Zena baprésidente na ngai nayebi te ya na ngai namonaki video ya liboso wana namoni natomboka nabenga 7e baga nabi 7e Zena ndenge nini kuna ye boye botisa yebi lipine ezala na kimiako eloko mabe moyo ekomela te ngabi bongo siko monoko ngoso evimbe te nga misu bongo ndenge nini mazena susu bongo lisusu bongo kaka po ntango soki ezosimba te bazonga na bango ezabi nazosolola na ekute namoni apene ekati abengi nga ekati me naorapele ngabi sava bongo opesanga suite seza apesanga su suite te bon ngai naloba kaka te mama présidente mama Zena bisika ozali nzambe azala na yo soki libala esimbi te koforce na yo te wa mwasi kitoko ozwa no mobali osalaka na yo soki mosala ebebaki oza mwasi oza deja na art na kati ya nzoto
soki mosala kokoma kuna na biro balobi ke longwa mais awa wana oza nango na nzoto epesi oka mosala nayebi te baninga na yo bastar baza kuna batise comédien baza kuna oluki baninga na yo okutani na bango baninga no baotika yo te ntango osala bavideo baninga baomona ke Zena osala bavideo ntango so osala video babamona ete bazomona biso kuna kongo toomona nini eza na réseaux sociaux mama président ansi soko amoni akozwa bazomona président amoni ete yoka président ansi ayebi amoni peut-être mais ayebi pasi aza te oza to comprendre bon ndoto osaka monsieur président ansi ayoki kasi otindela ye so otindika sikono otinde président ozo comprendre président ansi na aza wana makambo mosusu akoza ayebi aza mutu mama aza mutu ko bateki likambo nyonso kaka mutu fa yeba non aza mutu otulinga bakestion mosusu bibilebi likambo nga bite nayebi te nasa mutu makambo nyonso ka fo yeba te da bonga yebi te ntango mosusu ayebi ya liboso oyo ayebi ntango mosusu emibale oyo ekozala ntango mosusu ayebi te oye moko azali na bamwa baproblème na ye naotoyebisa oti voilà bon ntango mosusu ayoki ntango mosusu ndenge aza wana ye ne Zena nde akobenga bandeko na ye ozokombana ntango oza na problème yebisa bandeko noke nakama bato mosusu boyokaka soni oyebisi bandeko noke te problème ngai naza nango tala bo moto oyo aleki na télévision alobi biloba aloba esali eloko te mais tifi nyonso oyena baninga na yo obike naza na problème boye oyo ezolekela ngai baotika yo te bakosunga yo so esengi ke bazwele ndako so esengi ke ofanda mpana bango oza déjà mokanda nango eka place ovanda nde aza nga mpe epesaka biloko mpe bata poto bazokende nayebi te kolia batomate oyo boyolia na poto batomate bafrite so banini boyolia wana ekomi bouge bino motu mais so bomoni ke kuna omoni kuna mosala ezomemelo ekomi kotengama osengi na congé mpona mwana mosusu bayaka congé oye na congé oye nanu congé na kisasa bandeko na ngai bao baza na poto baartiste comédien na comédien bon oye nanu awa oye nanu oye mpe mpoza na mokanda na yo oye ofandi osala séjour nata 2 semaines ope otourne na baninga oyo baza ne président asasala président asasala so aye nanu akutana baninga na ye papa félicitation vraiment yo yango oyo elongola pe mwa stress so aye bapeti na mazabe dibina za boya osati afandi aomela wata bato baoswana osati moto osati ke aza na kongo aza na kati ya baninga na ye bacollègue na ye ozokobana azomela azosepela azoseka me ntango ozonga bike nazongi sikoyo na mosala ezozokobana so mama Zena omoni mwaye te mama Zena oye awa na kongo oye nanu kopema oye osalita 2 semaines na yo be 3 semaines na yo otali famille otali baninga no batise comédien bacollègue na yo ofanda mpe ojouer na bango mpe mwa moke ozongi na yo mpo oza na mokanda na yo mpo oza na mokanda na yo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, bacomédie à Poto, bacomédie à Diaspora, botala kaka ya septième ya Zenate, botala peka ya Gabi Kiwaka. En tout cas, dans la DK oyo lelo obo eza le quoi to mona wede to mona te. Mais quand il comme grave et c'est un raba aide oh Korea awa balela na Congo basala boto zele makamwane komate to sunga bandeko o bazana ba problème na poto wana ata ba biso ba communicateur ba chroniqueuse tant que temps ba bilonga ba mibatu wana na boye moi info ekota ka YouTube futa biso ko miniature futa mbongo tant yo zungo tenga lunganga na miniature yeba ke mbongo ekota ki bona lunga ngai okopesa nga mbongo na nga pona lunga nga. Voilà, merci beaucoup to komi na suka ba remerciement na yo en tout cas to fini mututé za concert au PC. En tout cas merci vraiment maman na ngai. Maman journaliste, moi c'est toi moi Sabou Noir. Donc na bo santé maman belle vie la patronne. So na lo ba kombo tongo nyoso tongo midi pourquoi ils ont fait ça la santé. O ya ka moi litama. Litama na kombo wana voilà. Bo tolobi kaka toujours bo s'abonner na Belle Vie TV. Donc bo s'abonner bo ta la filmer. Bon vous avez vraiment décidé 10e épisode. Et je les calelo lelo 10e épisode lelo donc botia ba 2 giga botala ba film vraiment ba bedo giga te na botala bango bazaka na nini bango na ba bango bazana ba wifi na bango kuna awa bango biso awa voilà
Voilà. Des gigas. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Tout est bien qui finit bien. C'était avec moi, la maman de 5L, là, gros bébé de la presse congolaise. En tout cas, Tomekika pour ça là. Moussala Nabiso, j'ai posé des questions. Si vous avez aimé, dites merci. Nanzambo avec ce Pardon, la kachote. Na pesi tous les stars nyo surtout bautaki poto. Bayaki na kisasa, bayeko le la Jani. En tout cas, Nzambe apambola bino. Masi Bondoe. Nzambe apambola yo. En tout cas, 2 minutes, Nzambe apambola la guichesse, Nzambe apambola Président Zigua. Zigora, président Zigora, Nzamba Pambola yo. Président Devos. Président Devos, Nzamba Pambola yo. Yapo. Président Po, Nzamba Pambola yo. Et voilà, mettre maman et voilà. Nzambe Apambola. Président Ngadia. Nzamba Pambola bisike ozali. Ya Josko. Ya Josko, Nzambe Apambola yo. Vraiment, na ndenge boyaki kolela na biso elongo na chic choc loyenge. Tous les Bastard Union sur Chic Congo, merci vraiment à Sengibino, Nene Boleli, ya Jani, Bichon sur le monde, ya Jani, merci vraiment Bino Monano. Maman Belleville, merci Maman Belleville, la patronne, Oleli la Bichon et Longo, merci Nzamba Apambola Bino. Merci. Voilà, tout est bien qui finit bien. Je vous retrouve prochainement. Hein, donc, on va traiter et Kozalamou et Belé. On va essayer un peu de parler, de papoter. Et Kozalabiso, énormément plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Hein, en tout cas, aimez, partagez nos vidéos, s'il vous plaît. Vous qui avez la belle télévision, vous construisez les tartuffes. Et mata, basi. Si vous avez qui bande la côté la basi, basi et mata. Et que ça a vraiment plaisir. On se retrouve prochainement. Au revoir. Shalom. Shalom. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.